awa sikoyo 4e audio atozana ta 3e audio oyo papi kakola zo finga se ya mamo ya bota ye moko po muta bota ye mwasi muta bota ye defa te to leka osomona ndelo one koma ya mwana eloko la na mibale bele eloko beba ezato ta kuwa ta mukete eloko ne beba ezato kitoko ta mukete nikola ko lala na mibale bon zelana papa malemi eloko ne beba bozolanda boslimbisanga mpona bamoko papi kakola zo bana linda nzoto na biso base bamama se beba likolo kolala na mibale ebele eloko te kolala na mibale yo yebaka nzoto ne beba lala ba mission sa maison mais otaka na ndaku ndeni wane we yasima to bandelango oyo kakoli chef d'orchestre maison mère monde eloko ne koma tozongisa bi ozomona nde eloko ne koma tozongisa prêt inde osomona nde eloko ne koma ya mwana eloko la na mibale bele eloko beba ezato ta kuwa ta mukete eloko ne beba ezato kitoko ta mukete nikola ko lala na mibale zengi pena ya mwasi kizengi nia na ta baby se logo na yele yone zoba oyeba nde logo o baby se yango awa papi kakola zoloba biso se ba mama zo finga linda eloko ya linda ebeba elala na mibale bele bon yo yeba ke eloko ya linda ebeba elala na mibale bele bon okoma ki na niveau ya mariage ndenge nini ochaye na ndako yo yeba ki ke ya lala ki deja na mutalikolo ta kitana se ozwa ki idea ko chaye na ndako ndenge nini alobi eloko ebeba eloko elala elemba mama boya peuple congolais boya likambo munene boyo Yesu o mibale ben polito bochaye pine yezo mérité moto batumba eni ya ma rebelle bon tapoter live s'il vous plaît toki côté ma finga awa papi kakola zo finga linda eloko ne pola ebeba boyoka yango mona memela ba siti na mbeto merci osomona nde eloko ne koma yango na eloko elala bongo mona nene eloko ne koma ndenge nini yo mto mona ngo bebotela obana te imbécile mwana ntaba osomona nde eloko ne koma yango na eloko elala na mibale bele eloko beba ezato ta kuwa ta mukete eloko ne beba ezato kitoko ta mukete nikola ko lala na mibali yonde kizengi pena ya mwasi kizengi nia na ta baby se logo na yele yonde zoba oyeba nde logo o baby se yango papi kakol fo yebisa biso abebisa eloko ndenge nini papi kakol yo mwana mbuwa oyo yo fo yebisa biso linda parce que yemta boteli yo bana peuple congolais fa yebisa biso eloko wana ebeba ndenge nini tozozongisa bodio ya somo ezobwakama oyo papi kakol chef d'orchestre ya maison mère ya maison mère sika maman pasteur azalaka respect la maman pasteur chef d'orchestre zo finga mwasi wa botele bana 5 eloko na ye beba atuni na bio yebi ndenge koma ayeba ndenge koma ndeni po yo mtokota na kati imbécile zoba to bandela ba voice boto ya son to bwaka ya bota poter live azotinda ba déclaration bota poter live to la concentrer na voice mwana mbu imbécile yo basi ngape na zaawa open ngate papi kakoli makako yo niama boa comment muto kozala boye bande ko peuple congolais moi so boto le na 5 alobi no be loko ndenge beba siko yo muto yebi ndenge beba po muto tala ngo kota ngo yebisa biso beba na ndenge eloko ni chaka na se po beba bongo imbécile to bandela ba voice voice moi na zo kebisa mama soko yena ndaka mbolo ba ko bomo mais ko traumatiser les enfants c'est quel genre de parents bozo mona bana bazo vivre na basinap na ba photo trafic nzoka nde moto lu felo na katandako oye ananda ko bunda oto de ba wani za mutie buko bunda gabana ba mesala ko linda oboma na rubi soko yi vanda na tedi banda atana baha na izara pembeni atakuna anda takuna ozekima mukie comme ça soit là na et plan signaler maman parce que si tu viens ici olala na meshaki yango wana meshaka na kozongisa revanche olala na eti osomona nde eloko ne koma yango wana eloko elala na mibale bele eloko ebeba ezato ta kuwa ta mukete eloko ne ebeba ezato kitoko ta mukete nikola ko lala na mibali yonde kizengi pena ya mwasi kizengi nia na ta baby se logo na yele yonde zoba oyeba nde logo o baby se yango
baby c'est le Congolais, peuple congolais. Mususu malembe. Peuple congolais, kakol yoko yebisa biso linda baby c'est logo nini. Ozo kangana mwana mwasi ka baby c'est logo na yeba ndeko. Ako finga muninga na bino mwasi metis kayeni. A baby c'est logo na ye. E logo nini oyo cheki na nzoto linda po linda baby sa. Réunion nini bokenda ki asosio ni bosala ki na linda po linda baby c'est logo nele msu mwana na sakifaki molimo ne pona yo. Bande konanga peuple congolais. Est-ce que mobali ya boye ya buriki loko la papi kakol chef d'orchestre ya maison mère faut tanga na kombo yo orchestre modèle zo finga mwasi ya likangute petit ya balete kota lekate petit ya chelisite ba ai chelate ozo finga wana nefu mwanda akia boti mwana liboso shilo akia fingi ozo finga wana mwasi wa memeli nefu mabotele bana 5 alobi eloko ya se ba mama se pola e beba donc e beba do bako réparer ngo lisusu te bandeko yango bozo mona papi kakol musala na ye azwaka ba petit Chelsea libanda aya kotisi na kati ya ndako donc akanga linda na prise moko boye akotisa linda complexe linda longo la complexe on a buzoba wana linda longo la complexe poko talo boza mabeka kate linda linda moni complexe na papi kakola kotisa yo na yebite so nana memangi mutu na nganga nana talo linette linda complexe ya nini baza ba jara ba mibali moko aya kotisi mwasi complexe na kati ya mutu mwasi atazo komita na kitatabwe azo mona komi inutile donc ba ndokolo ba papi kakola kasi mibali ya mabete aza mabelo ko le longi na ndenge za mabende motema na eza mabe mais comment mutu aza na bana baboti bana mikolo bana babele ya ba jeune fille so ba jeune garçon. Comment papa ya bana ozabe chef y'orchestre ya munene bongo zana ba maman pasteur na kati ko finga mwasi vulgaire boy ko finga mwasi modèle boy buriki ya papi kakol peuple congolais boy yoki ba voice bino moko wana voix ya papi kakol zo finga linda siko bandeko to kende to zonga siko to ko kende na dossier wapi mobali ya boye linda nazo yoka kaka bino zaka bikende bizonga linda na moni na modèle o ya komuni na niveau o po ya dépasser ba limite o moni na niveau o kotala sute bana o bana te linda na niveau o mama kanga motema ngo so yo mto kendeka panganga nganga kufa atuka kedoko luko basala nzambe kiso e fait pola so za côté na yo so za côté na ye boma loko oyo linda okozalaka na valeur jamais pas miso ya mwana mobalo ya buriki oyo ndeko nanga okozalaka donc azomona yo papier na yekutu ezali na valeur ke yo yango zomona koma na ba niveau okotelo ba Chelsea na kati ya mbeto po mobali oyo babeta za burika vana na bande de l'école te akoma na ba niveau wana te ya okota mwasi ya ndumba na mbeto yo ya mwasi na ye oyo lala ata maximum ya respect ya bana oyo ya botele seke linda na bana na lingaka bango te omoni diable wana ya papi kakol na bana ya bota alinga kabana na yemo bande ko bota potelenga live tout de suite déclaration s'il vous plaît alinga kata bana na yemo côté papi kakol donc même ses enfants baza aimer papi kakol te pour même na respect ya bana wana papi kakol ko sa makambo te ya ko finga mwasi busi koneti mwasi nenga zawana mobali wa bota na ebana azo finga na modèle boy bandeko bokondane mwana mwasi ote babenga ngo za torture moko di jamais vu et c'est réalité mais c'est vrai donc na place ya linda même nga na kozala vraiment na esprit nanga na kosala nini loko na kosala na mema ngambo ba na kende prison ngambo na ngeza nini pona ben jiri boye yongo iboyo kaka mobali moko be mwasi ya tembeli ya bokondana kate na ba jira boye ngai alali na butu na talise mafuta ya mbila nazo kalinga mafuta mbila ndiye nazo sala Thomson kalinga me comme le mafuta ya pelizet na sopeli yango ne longo ya makapu wana na bwake lié po ko finga ngai leki vemo beta ngai me ko finga papi kakol nako beta ya nzoto nako finga oyo tushaka motema donc ozo sangisela ngo nyoso linda ozo bimisela ngo ye ya ko finga ezali ya ko beta ya makofi ezali donc il est esclave na yo quoi donc bino ndenge bozana ba relation na ba kisasa na ba colonel na ba général donc esclave no oyebike bazoye na lupango ya famille bandeko na lobby bazo déclarer nga live ko tapotelenga live na kande je rigole pas avec qui zengi wana ezane nani matia nga muto a peuple congolais franchement
Tozo na pas ma déclaration na bota potaka live kuna déclaration zo kendezo zonga. Ya. Ko so mo bali la papi kakol vraiment ko sopole ma foute e pelizette na butu admi tumba milinda o ziki c'est parce que so kanisika eni wazo sala parce que azo boma linda azo bomé robeta azo bomé wa ku blessure ya boy moi si linda don nga sana comment est complexe soka la mungi na tongo ndenge na fat na place ça na joie zate awo kanisa mafingo ba finga gi lundi soka comme mardi akanisa ba finga gi mercredi donc moi si moko comment ko penser à belizio ya mafinga eleki likolo ya buriki moko ya papi kakol linda yo to pesi occasion makaku o na ti papi kakol o makaku o yo ko temisa moi si pe soka za bo keste ba maison mère to zu mwana moko Ophéline de père et de mère ayo luga musala ale ibino ba comme ko abiser na yebino nyoso keste mobimba bo abiser na yebo silisi bon avant China libala o bala yele le po yeba ke o nazo bala za linda mais o bulaki te balala ke de no keste o bulaki te si ba fungula gindako visa se fungwa maki yo kopana ke mote bo chocho bo ozoke pe limbele tene ba msuba zwa ke ndengeni ozoke limbele bo mote poani Legi ya kangi kuna yeba bimana yo zo ke liberté ndengeni bo cho commissaire na lit de mariage commissaire ndengeni ti bo comme na lit de mariage bo comme nguna ndengeni bon yeba kiteza leki ndumba balala ke déjà na bo kese si ba nongole ke kaliso po yo ko rappela ga yango o moni nengo sana mutu be lala yo mutu be sala ga yo mais bote li obanu sana respect ba note burikyo vagabond oyo shege burika vanda na bande l'école te ba pesa ye mayele na maboko ko beta drumi cerveau fona mayele wana ko ba pesa ka na maboko e ye était na cerveau comme ça ako réfléchir même mieux siko ye mayele nyoso ekena bana bazali ko ba bote li ko tsaka bandumba ba peta ba Chelsea na kati ya ndako olingo te ya batu nini il faut bon malinda on tient na congélateur te tient na congélateur lié na makemba te imbécile ya papi kakoli zoba moko boy bon mona tata mobimba boy papi kakoli chef d'orchestre ndio ni buriki mayele kende na maboko mayele nyose kende na maboko mayele bo moto bezate makaku yonso mona makaku lié na bitabe soko pesi ye fufo ko lié teneti ba papi kakoli muto na muto za na legendre na ye muto za na zamba na ye ne bisika o ya wuti kota malinda na ta normal linda wana zwa ki papi kakoli bima na linda wana kota na linda wana papi kakoli kote msepe mwasi lelo ba danseuse nyonso ya maison mais na posala non ndeni là bana ba besoin ba orchestre ko bina mbongo noni ya kokata luketu 10h ti à 10h ya 7h du matin la samba bo pesa raté so ba silisi dans répétition bo kote la ga confirme makambo bino so bozande nga moko so ba silisi répétition bo juste wana ndenge ya mbetu na suka bo suka kana bazemi o suki na zemi na yale o kote na kati ya ndako lo jeu la papier mouchoir na yo là on zo finga essayer ya base comment elemba bo ya mama botayo iyo imbécile papi kakoli zoba et le roi micro les alikolo mwindu nyama imbécile ache moi soki mixa bongo mama abota papi kakoli no choqué non mama oya bota kakoli na mokili ya yeku de koma ndenge ni kandenge mo kana linda te ezaka ndenge mo kote boya linda ndeze ya mibale mama no ndeze ya basite ya mama no ezaka ndenge ya linda ezali to uteka na seka mo kana zo finge lemba ya mama no nde lemba ya mama ya bota makaku lokola yo zoba ya mobali lokola yo elonga tableau ba musulman papi kakoli zo tuno yama omoni kanongo lobina linda omoni eloko no ndenge beba ya mama boto pe beba bongo yo yebi on tebisa mama no panza makolo tala eloko mama no na set totala soko ezana age ya bana soko za rouge ndiya ba nourrissant kaso luka kingai ti mwana ya mbuwa ni ya ma vulgaire buriki ko sakana être humain boy respect moi si wana zayote ya bana wana tani bali ya ba congolais tina olinga mobala congolais na mokili zate ko vola ko za fier ko za mobala congolais te c'est fou la honte ko za mobala congolais ba tunyo ton mari c'est qui c'est congolais wa na milieu musique eza passe na lobby papi kako na zongi mama bota yo so to kyo na famille no za na basi combien so za na ba leki ya basi yebisa leki no comme so ya mwasi ponaka mkolabona ne Noël yebisa leki no ma sœur na elio cadeau panzano makolono na se na tala ndenge koma na mona ya linde kweya yo pesa na l'exemple yebisa leki wa bota yo so moni pa leki no ko gêner ye kene pas maman a bota so kaza vivant yebisa maman na yo no ba maman les cowboys et les renards sala ka eloko mbo sala ka maman na ye kene ko meka no pa maman so kaza vivant bi maman panzana no makolono na senatala parce que ya linde ya maman ya shilo ndenge na mona we beba est-ce que maman no yo botanga ndongo za mkolobwe maman s'il te plaît nazo tala ka
ka ebeba tala sama ko la mama na yote imbécile zoba kizengi o mobali ndenge ni azofinga mwasi seboye vraiment papa maman botiki mobali ya boye ngata linda sana faute o linda finga ki amakaki respect mais ça dépasse les limites ça ko boyoma na ndenge ya bien ko bota na mwasi oyo ya mwindu papi kakolo tala mitala ka bia para miki le lobo mo comment favori mandefu bakati buriki mwana ya mboa pepe konga boko ko ba voice Sergine boka nga porte parce que ba voice est somme kanga matoi parce que j'arrive pas à comprendre mutumo asala dans l'orchestre ya Werenson le roi de la forêt. En tout cas, papa Werenson na rozala désolé mingi na kocha kombo orchestre na biso liboso parce qu'il travaille chez toi papa. Ata chef d'orchestre oya munene ya manzanzate ya simate, chef d'orchestre ya kuluna. Papi kaka loza kuluna, kuluner, bandi, balado. Papi kaka balado. Okenda classité ya buriki. Ozomona makwatonga na double bango. Biso no sotoza na bandi moko na papi kakoli menga na za buriki mo élevé. Po niveau ya mobali rola papi kakoli, ko vana na mobali rola yonga na butu. Nsonga na salaka linda, no salaka na lisala linda bongo. Na boteli oba na 5. Papa, esi na zikise longi na okala. Ozonga na monde ba makako. Donc un bon l'huile ya mafuta mbila na butu na tonga na makala na sente na zobo on a pondo ma desu mafuta mbila vraiment na l'huile na telika basika tala linda na ebite be esprit on nous na ba podium be esprit yango kaka na ba podium zobina ebele mo kileza na selinda mondele ozobina zo kata maskino vraiment ya ezaka be esprit ya ba podium po papi kakoli azo mériter mobali moko bandaka lo benga ngate point. Linda, tu m'as pas appelé pourquoi? Banda kalawana. Lenga na yoko sale mission na yoko bake. Papi kako na bimano di le manzaka. Yo yoko sala couverture. Obanga ki makofi bana ngolo 4 minutes etikala. Okomi koko tebe ba 6 minutes nyoso na munoko. Yabo tapoter live. Papi kako li tout fino imbécile. Bando tinda batu ba na kozano vulgaire. Obando ko tinda batu ba ya kosani na. Ba déclarer live. Bande ko bo tapoter live nezo bege. Na lata manette. Na moi il faut la manette pour na bête ba border bien Serge ne peut pas manette na prendre comme une passe na torche tiens manette mo zana pas manette mo zana so ya ba cowboy so ya modèle ni na cha boli misanga peuple congolais na misu minda na écran biso do ba to mo mayele le ka tellement na butu mayele ya na misu mais ya otanga bo ezate ya misu yaka ya tala manette kuno zo mona te tata loboko mona manette mwezana yangwana pepe comment so que simbe ngate bobina longa pona miso ya projecteur ya minde legi makasi ya likama woni nko na kufa oze no na meka e simbe ngabe simbe ngate so que simbe ngate bolobi non tala pona manette ya fona zala bwepo minde zo pesa makasi ya miso miso ya miso comme trop TikTok ya mobalo to linga na TikTok ya demo o ya kuma olia biso ba miso ya miso koma e simbe te bah vous avez la poste longue n'engagez simba simba t'es bon bon comme nous obim ça est-ce qu'on a posé la visage n'engagez si je suis belle ou je suis pas belle na lobby boy papi kakolo za convoqué yaka na pas tenir son maison mais aboyana Sergine côté aux autres téléphone yeko no tchabwe vous attend vraiment de merder l'émission merci yaya yada na tchaba voice yaka pesa na téléphone c'est denga kasi ils ont déjà introduction na banda introduction expliquer le peuple de nous. Comment nous, le peuple de votre de tantôt, ce sont des bourriques. Je mets qu'une fois. Une fois, c'est tout. Une fois, bébé. Na bibi ne vivre na téléphone ba na poto. Moi, nga mis ndenge komi. OK, bah pour la lunette avant 18 ans au moins. Ah oui, il faut qu'on dise la vérité. Parfois, si la vérité c'est sur la table, on cache pas la vérité. To banana le bete. Yaya, ndenge za to na problème makasi bodio zo frité ya somo ono boyo kité. Ya somo ya kende zo zongi o BBC. Papi kakol. Ngala un camarade na ote. Ngala maman paradis le tata de Wesh. Je m'appelle le tata de Wesh Mokambiwa ekolo mapata. Tu joues pas avec moi, je suis pas ta pote. Je suis pas ta pote. Lorsque on sort l'orchestre, il y a Sonia papa nanga. Papi kakol za chef d'orchestre. Exemple ni yozo pesa. Une bourrique comme toi. Na même te bosala ngo peden ko chapa chef d'orchestre ko la ba papi kakola ça ko mutabimi na forêt. Bosala ngo ndeni ba descendre ba makaku oyo. Ba makaku ba bimi siko ba photocopie po to koma batu. Kasi nti ba papi kakola. Yoko mi yoka na yaka. Est-ce que peuple congolais mobali ils sont comprendre linda. Yaya okenda ko simba kisi mo kanga papi kakoli. Akomo mono nya una ndaku pour toujours comprendre te yaya. Faut yebisanga.
po o ezaki ndoki eza susu normalité mutu abotile bana 5 siko soki linda ngo ndongo yo fingi yo binzoto na ye bozo yo kongo bino moko o fingi nzoto ase ya tufi ya Papi Kakol nzoto linda yo fingi mama no paza bongo te Papi Kakol baleki no basi pe bazana nzoto no fingi linda bazana ngo ya leki no mwasi ekweya Papi Kakol ya leki no mwasi ezwana sima ebeba Papi Kakol loko zo loba na linda ke niyama balala ka yo soki pa mwana obi linda balala ke pa mwana na yo mwana no oyo za mwana linda te oza imbécile ke chiye zoba na mwana oyo boto zo bangela ye pona linda loko yo yeba ki linda zaki kasi ndumba tokota na jena yo linda ndumba na maison mère nyoso balala ye ava ba musicien balala ye banda na likolote yo olina beta ba bordir aw on a la vérité je descends légitime des femmes na lobi ngo bien peuple congolais je descends légitime des femmes quand yo yabo tapote live Papi Kakol atindi bangungi awa tocha no ba voice bandeko tocha ba voice boyoka po le bendre ketiye yo na ko pupulo sima yo ko si meminga na plan ngati o zande plan nga légitime contre les femmes na lobi ngo bien Serge légitime bandeko ba voice no zocha mwana Papi Kakol mwana linda azokebisa mama na ye mama soko ya papa ko boma yo boyoka ba voice po na sana kanda OK Sergine, il faut une autre chaka sonding. Il y avait déjà le son. Tes soins dans ma casse, il n'y avait pas de soins. Il y a tika quoi ya? Tu es en train de faire quoi, maman? Baro baro nga basi ma téléphone voilà, c'est bon. Zong silanga na sima. Maman. Peuple Congolais boka mwana Papi Kakol zole la maman zonga ndako te. Toleka. Bino. Tola. Na yoka mutute na otaba voice. Silence en aspoli. Mama aolo ba asogonyo moye ananda ku akubunda otwa de wani za mukie bukubunda oboma na lobi soko yi vanda na teti banda atana bahane ase bozo yoka peuple congolais so bozo yoka boloba wina zong audio awa mwana zoloba mama yate po soka yena ndako papa ko boma ya vanda ya talibanda ata ne boyoka nan so bozo yoka opa oui tozongi si voice toke mama aolo ba asogonyo moye ananda ku akubunda otwa de wani za mukie bukubunda oboma na lobi soko yi vanda na teti banda atana bahane zara pembeni atakuna anda atakuna uzekima muke comme ça soit là tu n'arrives pas à signaler parce que si tu viens ici tozong so dio pona suka mama tozong sa mwana zolo bala mama vanda na yo kaka kuna na bango wane zaka na coin papa lobi soko zongi na ndako mbalo ya koboma yo oyo biso to mona kiza mukie lelo zande suka na yo vanda na okaka kune soki papa lali na kwa kobenga yo wana mwana ya linda zo signale mama to zongi saboto kota na mususu ba asogonyo moye ananda ku akubunda otwa de wani za mukie bukubunda oboma na lobi soko yi vanda na teti banda atana bahane zara pembeni atakuna anda atakuna uzekima muke comme ça soit là tu n'arrives pas à signaler maman parce que si tu viens ici bon tokota deuxième audio awa siko yemoko yama machine elongolo la exécuteur et poli na kata ya micron awa siko yemoko yama zo pesa message zo finga linda bo fukola matoi bien boyoka buriki olala na meshaki yangwana meshaka nga kuzongisa revanche olala na eti awa Papi Kakol zo bala linda lala na meshaki wana anga kuzongisa revanche meshaki na za mwana ya Papi Kakol
ya maman mususu peuple congolais alobi yango meshaki alinga kozong sa revanche siko meshaka kozong sa revanche pas ya Shilo ou bien alala yendenge nini leader zaka na kwiti oyo mwana na yo akokende kolala wana lukuta ba mibali bokote la bato toleka toke ya mazonga boy olala na meshaki ti yango wana meshaka alinga kozong sa revanche olala na eti. Ok, toke na deuxième ou du troisième. Awa siko na troisième voice ya liboso boyoki mwana lobi na mama kozonga wate. Soki chaque audio fait une explication. Ya liboso mama mwana ya Linda oya boti na kakol. Azo yebisa mama na ye mama kozonga wate soko zonga lobi oto mona kane za muki ya lelo zande suka. Soko zonga roboma yo. Vana na ba wana zaka na coin. Ce qui papa lali comme ça on va signaler yo audio ami balé lobi be Serge ni on peut s'accorder to cha misato ya mi balé lobi boy meshaki wana za mwana ya papi kakoli burik mwana na botana mwasi mususu ça c'est ya ba glacière wana ndenge koma papi kakoli luno wa lituka suko sala mikate trop ya to tapoter live ba papi kakoli pe sou mibali papi kakoli ba bongisi mo poso pakoli mikizo ko ngakata mibali yongungi okebe imbécile te longi mabe mwindi ko papi kakoli ako lekanga awa kasi ba rase ba papi kakoli bango bangungi mona ngungi moko ya mwindi longi mo musane ka soka bato ba kakoli ya to tapoter live s'il vous plaît to tapoter live Serge ngungi moko zo traîner awa lela ko kange boyi na ko nika ya kanga awa na ko nika ngungi na ze longi wa papi kakoli yo ko suanga yi vilain type. Très impoli, vilain type. Yama, les chefs de maison mère Bouriki. Chef de maison mère Bouriki, Mokoboy. Vaurien, tonneau vide. Bouriki, non, on a monaté. Yo zela mamna sala ole lo lapa. Moni ona moni na vanda kitia. Yo koti singa live 20h, 21h. Ona sala ole lo lapa zela non. Peuple congolais sanka kuna. Yo kasi bat babanga kayo. Babanga elongene zo lokwa makako lokwa mukomboso mususu yo ba descendre mikomboso bino boze bena ba internet ba descendre mikomboso bino ba papi kakolite elongi mabelo kwa mbala batokisi mbala ya boa okolionga foza na nzala bibalo kwa ba papi kakoli basi lokola ba Linda azu mwasi moko ya pembe na fama papi kakoli na ba yaya na ya basi na mama bota papi kakoli elongi mabe mwindo imbécile nyama mwana likaku papi kakoli mwana mukomboso nyama mwana boa yo zela mamna ko salo le zela non nazo zela sanke koka kuna imbécile nyama chef d'orchestre modi yo ba kisi ngo so bokenda ko zwaka po bebi sabino mitubo ezama wato o ko lieba ta famille na ote ozo ko kande Linda ozo ko lia ete ozo ko basenga ko nde Linda te na kati ya monde ténèbres ba ko senga onde Linda ko kipete Linda yango po yebisa biso po bino ba danser pe makambo belé yebisa biso yango tubela benganga déjà ba ko tubela mama paradis moni soko kangaki mwana kisi moko mukie ata pe kutu kisi on kisa bolingo pe zalakati bela mso ko mona oneti nyawu na ndako o mona nyama na yo wana kimi ni Serge ngana mono chabo dio abana nyoso kuna bo tapoter monsieur yo tiko traîner nga comme toi c'est la film dans la magasin c'est la ngadi vigile nana besoin de vigilité faut la fenêtre bi mara de koleka papi kakol mtakota et longi mabelo kwa makaku na jardin bandi zemi faut la nga nene kona abi belu solo kwa papi kakol bozo kanga bien bandeko quand chef d'orchestre ko to koloba ba vérité na lobby ya mwana pardon s'il te plaît kende kuna s'il te plaît nana besoin za la